ville bana poto botungisa maki pe bolelaki mingi pona makambo ya agence immobilier okoma kolo lopango otika héritage Louvunu le seul et l'unique vrai agence awa na République démocratique du Congo oyo kosomba hectare okosomba terrain okosomba lopango ya ba dimension nyonso tout oyo lingi pe otongi ezakaka agence immobilier Nzele en marche et pas ya yemoko le PDG Jenny Manda le PDG Jenny Manda Business awa na concession Jenny Manda Business osombi lopango na yo pe otongi talabino moko bota la concession bien construit bana poto bana kin bana braza partout dans le monde boya awa na Jenny Manda Business koloba concession benga patron PDG Jenny Manda Business na numéro 1